Balongo ke. Munakituka banzala panda ikiteleke na mbubamona. Ikato suma sura. Basali sanukati na kuwa isimula katamungu. Munakituka banzala panda ikiteleke na mbubamona. Ikato suma sura. Basali sanukati na kuwa isimula katamungu. Munakituka banzala panda ikiteleke na mbubamona. Ikato suma sura. Basali sanukati na kuwa isimula katamungu. Matonde mingi na bangunza sobanso ba CGK bakondo na ya sika manongi manengwa ya bangunza babyanga mina biso maso batata manengwa bilenge mpe bana baso baye toyanoli na mbela na biso ya mokolo mwa lelo konso tuku mibale na mitano sanza ya misato mibu mokama na tuku mibale na libwa epai na biso oyo ebalani na mokolo ya zomi na sambo sanza ya zomi na mibale mibu koto ibale na zomi na sambo wana na manaka ya bapaya pe bongo bosololi masolo maimatali bongo etumba na biso ya lobiko ya bayindo matondo mingi batata banengwa bilenge pe bana ya solo mpona nini bayembaka loyembo nani baponi akoyangela mokili balobi ekozala ngunza ngunza nde akoyangela mokili mokolo nini ntango nini mpe lolenge kani mokolo nini ntango nini mpe lolenge kani oyembaka banzembo toyembi anganani basolele una ya lenza ngai una ya lenza oh suka suka misuka suka misuka mikebo nyanza ya ikambela ndaluto suka misuka suka mide eza suka bisembo ya mokili oyo ekosuka ngunza koyangela mokili na ntango na ye mpe na lolenge kani tata nengwa awa modele ayaki na saki kuti bayindo kandelaka bango na nkanda oyebi nkanda motambo moko ezalaka lokola monyama omoni minyama totaka na mai siko wana bataka yango ya mbanze batongi malamu ezalaka molai mosusu mpe kozala moi siko bataka yango na nzela bankuku balengelaka biso bamboka te bato toyebi bino bakinwa okotiela nkanda wana oyo osala bino boyaka na mboka kondi biso tozalaka boyaka kotala makambo tosalaka odinite bokufeli kisasa alo na ntango yango bokokende mwa mosika soki botenkanga ngambo bino bokeboye bobali kokende koningisa matiti koniata kobeta banzete bapuku nyonso babimaki kokende koluka biloko ya kolia babandokima yoto bazokima bakibelaka na banzela na bango ndenge bazoya vitese wana soki baza 8 bazokontrole te vitese ndenge boya kaka boye batukya oyo baye nsima tukya bango nyonso bakangi molongo baza na kati ya kani bino na bokoya botongoli kani bazala ya kokufa bobali kofina bango na kati ya kani siko mondele azalosala soki azwi biso bongo afongoli kutu akotisi akangi
dit à charger biso. C'est quoi ça qui est là la mission? Tout est là, vous allez dans tout l'air, il y a des autres qui est là. Parce qu'il y a des tas de gens qui les ont. On va manger pour la caméra. On va manger pour la caméra. Donc, pour vous dire, il y a des gens qui sont là. Le corps est là, il y a des gens qui sont là. Et nous pouvons aller dans la position de la deuxième, la ligne de l'âge. On va manger. Et quand on joue, il va y avoir des gens. On a des gens. Abotoli na lusaka. Abaloli yango. Atie libusu na wona se. Apoko mususu abimi. Bongo bakui. Apoko wango wana sokoyo. Amatako wango mo devine. Mema mususu patikali na kata yake. Kubutuka kwa nyingisi kutu wana. Abeleli ya moto na moto sana makashe. Nataka ngaka zako uningisa. Angoke. Kama kumujimba bazo ningisa. Kataza na panda pena bangunza kaza kuya na pamoja njerawa na akuti kumujimba bazo ningisa. To pesa yeye maboko. Maboko yeye. Na bazo ningisa. Pour bakoma mobimba na bombo et pas imundela na bombo na bako akela ki bango kele ko na kata sa delenge to zambo ba puku mususu makapu mususu puku makapu mo agara kata sa akupeli nguba waniza bazoni ngisabi makoa ba sorti ya bilei nyoso ya dege Bela ngoko toto ningisa. Ye asimba ngo bisoto ningisa. Ye sibela kuna koboto bako. Na koboto na kopasura na kudu amo. Boni, eza kutuke wetika baba ndongo ke. Yango wana na koyokata isese na to lisolo wana. Ngunza akoyange Kotam ya kimondele nyoso ekomona na kolele lelo toza komona bilembo na yango eza nango pete mpona kolingo nango kaka baoyo baza nano na kidiba basala makasi oyo bazomona lelo bozolanda mokili ndenge ezotambola biso na RDC te bango mpe bango mpe balekisi trop c'est trop bango moto babomaki pavita bango moto batumbaka kipavita bango bato batanga mpe onaelobela bango simoto bango mpe babomisa motalo soki lelo na ntango ya bosomi elekaki soki okimi lelonga wana okokimelanga okozonga ngako banani lelo ntango otangi ya kipavita otangi molongwa bangunza te molongwa bangunza elingi kolonga ntango bangomba ya bapaya ekolongwa po ekolongwa kaka ekobima kaka ekokende ata basali nyonso suka nango ekozonga epai et donc, ils ont fait résister yango. Et donc, ils ont fait résister yango. Les gens dans l'Occident, pour l'Occident, pour nous babeti été. Maintenant, nous babeti ya communauté les gens. Vete bakati le sisa, ata telemi na telemi boye, tala mingi te. Azakoni. Omoni. Lelo tozokende biso bayindo tozali bato tokelamaki na tata mokele na mikolo ekoya ntango bato bakodécouvrir lokuta nyonso oyo mondele ayaki nango
mabe nyonso oyo mondele ayaki nango to bakozonga na bokoko na bango. E soki bazongi na bokoko bakozala na se ya bokameli ya nani? Na Kumukimbangu. Kumukimbangu na molimo ya kimusuni banani? Bangunza. Na ntango yango bakoloba bangunza bazalaki na bango na bolongi. Na raison na bolongi. Bangunza bango na bolongi. Po bakaki komi yebisela biso. Na biso. Na Kumukimbangu. Kilo sope pasi na bongo ya kindo. Inakuta tako yoka ngote. Ko kilo koso pembe ekokoma pe ekomona na ya solo ezali kosaka na pe bondo. Oyo akosalela kilo koso pembe akozala na mikakatano ya ebele. Na bongo bayebanso bamonaki ete basepelisa mondele mpo bango basepela. Yango wana loyembo wana elobi mitembo mpenza yaye suka biso. Bisengo ya mokili ekosala nini? Bamba te na se ya kokambeli ya bangunza na babar ekokufa. Na babar ekokufa. Na bahotel ya kindumba ekokufa. Olingi osala kindumba kende kobara. Omoni ya kotela na bakwebo ekozala te ya kokende kotambola onga nalati boye soki nini Versace mazandom ekosila bakomono kaka mutu kutu soko okebi te mutu oyo alati na ebongo na bongo aza na valeur po kokamba pena batelemisio na nzela olati nano boye mpo na ye moni bongo yo meka kaka grifo tie boye kombo nini o Versace oyo mboka Versace moni ifo soki ofungoli boye batandi kuna batangi mayela mankombo grifo malamu ya moyo. Ndebongo bamibengeli biso tozala mayele. Tozala mayele po biso na ntango ya biso bangunza ya lelo na bino bantango ya lelo tozali baye kokotisa biso esika match ezobetama ekipe na biso ezokola me tokomi sikoyo na avantage. Tokomi na avantage po sikoyo tozokola na 3D. 15 minutes etikali biso toza bajogo bakotisi biso te n'ekipe ezoganye bozolanda arbitre entraîneur na biso amoni boyeba abimisi 3 joueurs na mbala moko akotisi 3 joueurs na mbala moko apesi consigne bino lokola boza nano na pema bochauffe bango bomoni je wana ya boye ya lancement bango lokola si bameli pema bana molayi ok secondaire tokoti kaka na terrain totie bi déjà ya égalisation omoni coupe etelemi wana sikoyo tozobunda na bi ya victoire otambola na terrain na fier te eza sikoyo nini
kuma mukasi balo kovanda te soki eza epa gardien na biso apesa kutu na badefenseur te tozoyebisa ye tindika kotoyo soki opesi na badefenseur babadoya nango ekozwa retard yo tindika kaka ngambono biso to atake po sikoyo esi ekomaki ka ndenge wana oluka bina baforme nyonso ata na libanda basupporter na bango kuna bazoloba bino zala tokoboma bino tokosala bino bozela soki totyembi lere tokozwa ku boya koboma biso nsima coupe mena te na ngonga oyo mangungu jamais kobanga balongo te alors soki oyoki basupporters bakoti makambo bakomi kolokota na mabanga bino seke basentir faiblesse ya ekipe na bango parce que soki ekipe na bango ezalaki na avantage mbele bazobetelango maboko mbele bazokana biso te melere bamoni sikoyo ke ndenge tozomenasele bango ekomi bino zela tokoboma bino bozela tokosala bino soki oyoki ndenge wana yo mpe vimbisa pena mokongo bien banda koyebisa bango awawa gardien na bino yo soko nini longwa mpona yo nde ya mokoto ya mobele omoni yo soko ozwi pena pano balongo te peta pena na molenge nyonso ozomona soko oyoki akangi elongi alors lokola boyoki bango bazosilika c'est que bazosentir alors il faut te chauffer parce que toza na avantage tata nengwa ozwi libaku lelo ya yo koponama yango wana ntango obimi na nkutu lendisa baninga bandeko na biso ya batadima yo oyo bazoyokaka mpe biso bandeko na biso ya bakartier na biso oyo mpe bazoyokaka biso bandeko na bango esengeli koyebisa bango ntina bandako biso bandeko na bango oyo bango bazofinga oyo bango bazoyina tobundaka mpo mindele babonga to tobundaka mpo bayindo babonga siko bayindo wana bana matadima oyo na kati bazali to bazali te bandeko na biso ya nzinga bazali to bazali te bandeko na biso ya bakartier bazali to bazali te eske bazali mpenza na elonga to na raison ya kolina biso bamosusu towuti maluku towuti njili towuti matete towuti kimbanzeke towuti masina towuti selembao ngafani bumbu limbete bakomini nyonso ya mosika ngongafula mpe ya mosika bangaba balibete bagombe kitambo ngaliema toye biso nyonso kuna na bakartier bumba bamosusu kutu toye makolo po tokoma wana mongo kongo toya koyoka sango ya lobiko ya bayindo po tokende toyebisa bandeko na biso bayindo ete tokozala kaka malamu soki tovandi na mabele na biso na bonsomi na biso tososola malamu mabele na biso etonda nkita mabele na biso eza na nyonso mwana ya riche mwana ya mozwi soki aza mobola elingi koloba ayokanaka te na tata na ye ekoki kosalema te na mokili ekoki kosalema te tata aza na mituka aza na baizine esalaka bakaro esalaka basani ya mbele aza na baizine esalaka biloko nyonso tata aza na baavion aza na nyonso bavelo bamoto biloko nyonso yayambo nano bana ne moko bamataka na mituka na ye te
tata aza na baplantation ya basafu ya bamalala ya bapaipai na baavoka me bana nde moko baliaka yango te eza kaka batravailleur na bato bautaka mosika bato baliaka yango badongo ke eske bana wana basepelisaka tata na bango po tata na bango apimela bango kokota na kati ya bilanga po soki otali malamu bilanga wana plantation wana eza ya banani eza ya tata te me boni bapaya baya na plantation na bino balia ndenge balingi bakota na baizine na bino basala ndenge balingi bakoma bakonzi na baizine na bino ndenge balingi bino bana kolo biloko wana boza libanda dimwe kutu mopaya oyo avwami na baavoka na bino avwami na mosolo bazofuta ye na tata na bino yokende kosala kingamba epai na ye eza normal bandongo ke mondela ye awa na mabele ya biso bayindo biloko ezalaka na mabele ya bayindo ya banani ya biso bayindo mondela ye na mabele na biso bayindo landa malamu na mabele na biso ayebisi biso na mabele na biso tolonela ye kafe etoloneli ye kafe na mabele na biso ya komikolo kafe azwi biso na mosala po afutaka biso eza normal mayele ya kolona kafe mayele sokolelo te bango baza na mayele basalelaka baavion likambo te bo mayele ya kolonela kafe na wana mpe toza nango te ezali nakwani tozokoka kolona kafe te mpo biso bayindo totekelaka mindele kafe na esika biso bayindo tozala batravailleur na baplantation ya kafe na ti président Mobutu na ONU na tribune ya Nations Unies président ya République démocratique du Congo Zaïre na ntango na ye azobelela na micro ya mokili mobimba bazolanda ye les habitants du Kivu qui plantent les thés marchent pieds nus. Même M. Lipton qui commercialise les thés de l'Est d'Isaïe roule carrosse, habite dans le palais. Est-ce que vous comprenez le mot? Paloni yati bazotambola na bolongolo. Mais mutu atekisaka ti azotambola na bakadilak. Donc Cadillac eza bamituko ya minene bavoiture moko barolls bachevrolet ya minene wana aza kolala na bapale ndako ya 25 chambres 10 salons 45 vérandas 28 balcons. Mais yo, les papes, vous avez makolongulu, so vous les papes visibles. Donc, nous sommes les papes en 2010, il y a un peu de et si la main est makila, bibamba. Président Nabino, non, président Nabiso Kiawana. Mutaza komile na Congo na Nations Unies maza incapable ya kozwa ba mesures nécessaires pour la kobongo la situation wana. Est-ce qu'il y a libre? Est-ce qu'il y a capité à prison? Parce que logique normale à Congo que de komile la pour
oyo aza président ezali kaka azwa nini mikano me akozwa mikano akozala souteni na nani akozala souteni na nani na mutu te parce que ntango président Mobutu aza komilela na 73 cardinal Malula aza na Vatican azokombattre président Mobutu na politique à recours à l'authenticité en complicité na bandimi bacatholique oyo bazalaki baministre bakomi bacommissaire d'état donc ti ndenge baza na Mobutu bazalaka na ye te me baza na bango na Vatican ntango azomilela kuna oui parce que aza président kokomilela te Mao na état libre amilelaka te azwi mikano ozomona Hirohito na état libre amilela te azwi mikano sauf badirigeant africain bato baza kose plaindre oh non bino moko wana président Mobutu aza komilela talo ya biloko bino moko bato bakotia mindele bakoya bakoki kotekela bino mai bakoki kotekela bino mupepe oyo bazwi awa mai bazwi epai na bino mai kaka bazwi epai na bino basali na bango eloko te na mai yango batia yango kaka milangi babengi yango eau minérale ils ont coûté cher par rapport à cuivre et à cara et à diamant. Au minéral. Les locaux tout bien beaucoup de commerce, on a au pire. Mais dans 72 ou 73, maillot à Moulani, on a comment au minéral. Dans les locaux, on a 10 ou 15 dollars. Ingeta. Les gens qui ne peuvent pas avoir 500 francs, c'est la chance de la vie. Chance de la vie, quand on a mis son moyen, il y a un peu de mélange. Au minéral, on a bateau comme le ministre. On a l'alimentation, il n'y a pas de maison. On a une chance de la soda. Vervesco, o bacheni bicarbonate na kati. Mais le président aza komilela. Président Mobutu aza komilela na ONU. Tozo nyoko mako bino bandele bozotia talo. Na ba coopération ya biso na bino. Soki boye kosalela biso misala bozwi baplan bokende yango po tosalaka kaka recours ntango nyonso na bino tozofutama te tozovivre kaka na barente de survie Mobutu amileli na 73 situation yango lelo ebongwana bato bazolona ti na Kivu baza bambwama bato oyo baza kotimolela mindele coltan bakomi bariche bato oyo bazotimolela mindele diamant bakomi bariche bato bazotimola uranium mpona mindele bakomi bariche bato oyo bazofore petrole na mwanda mpona mindele bakomi bariche alors sikoyo président de la république ya lelo akomilela te ndenge président Mobutu amilelaki akomilela soki président Mobutu amilelaki po ye azalaki kobebisa to azalaki na susi abongisa kasi aza bloqué quelque part yango asengaki intervention ya ONU azalaki na mikakatano yango asengi intervention ya Nations Unies de façon que les dirigeants africains pardon, les dirigeants ya monde bameka kotala nanu situation ya baafricain
nzake menzoka pasi na mawa na ye eza kaka ngubu aswi yo oke kofunda epangando ngando kwa yanola nini ye kutu ngubu na bikisi pourtant bozofunda soki ngando atali pembeni atali kota bangando mosusu litoyi azoyoka yo me ntango azotala epa baninga bangando azongisi boye epa baninga bangando elingi eloba nini bilei yeye komitika bongo te Mobutu ntango aleli na Nations Unies croyant ke bakoyoka ye nzoka bayebi ete yo nde ozolingo na musa alors tika tosala yo oyo ekoki nde omoni na Vatican basali complot oyo bakokaki kosala alibaye koprovoke guerre na Congo awawa tokotaki na situation difficile d'abord sima ya kozairianize catholique laïque catholique catholique croyant na bandenge na bango oyo baza kokosa président de la république na ntango wana ke bazalaki pour président Mobutu bazwi bambongo nyonso sakanela yango binela yango babebisi ekonomi ya mboka voyage na poto chaque samedi dirigeant na travailleur ya Air Zaïre dans Air Zaïre tine kwela dirigeant bamataka banda vendredi bakendeke weekend na poto vendredi bazongaka lundi na mardi bafutaka te mbongo eza ya trésor public wana baza bato weekend na poto président Mobutu amileli aconseille ko bato wana eza libele bazoloba me bato wana bazalaka na bagouvernement bazalaka na basociété me biso likambo eza basambelaka wapi esika basambelaka esika bakozwila toli ya malamu osomona parce que soki lelo baye epai ya mfumuki mbangu tokoyebisa bango pas question bokendeke baweekend na poto mbongo ya leta bagaspillaka yango te il faut tala bolamu ya population il faut kosunga population po abima na mikakatano alors mpona yango il faut koresponsabiliser population ce qui veut dire population atelema po atonga bolamu na ye yo leta facilité ye tâche na oyo ye azosala okotano mibeko bato bafuta mpako bato bazofuta mpako mbongo ezali te osombelaka mituka olakisaka bango te te omoni nga lelo nazotambola 190 na amer na boye soki leta azwi mbongo akotala banzela esika eza mabe esika bana bazotanga mabe esika bamibange banuni toluka nanu tobongisela bamibange ya bango bomoi mpo basi balembi moto na moto ebongi azala na compte na banke bajeune il faut kopesa bango bacrédit il faut kolukela bango bamoye nyonso soki toza na makoki ya kosala bilanga te na tracteur ata na bangombe tokana kopesa bango leta aza kosunga bana bakotanga ofele kasi baprofesseur bakofutama na lolenge elongo bani il faut totongela bango bakan wana avi soki yo moko kozwa makoki ya kotonga epai na yo sava mwana ya 18 ans akoki kovanda lisusu epai ya baparent te il faut abima epai na ye alors leta il faut sala nyonso ndenge nini tokoki kokela bamisala awa kokela misala eza likambo ya pasi mpenza te pamba te toza na bato baza mayele nzungu kaka oyo ya mabele nzungu ya mabele oyo soki tosali yango nzungu wana toza na avantage ya kokomercialize yango koleka nzungu ya manzanza
pamba te balongo ke izine oyo endimi kosala nzungu ya mabele mpe totekisa yango. Nzungu wana bato bakosalela yango malamu mingi, eza kaka kopesa liteya epai ya bato ya bakonsekanse. Bato ebele babelaka maladi ya kokangama, bazobela maladi ya kokangama. Mais eza nini? Tétanos. Tétanos wana bazozwela ngo na nini? Bazolia mabende ya balutu na banzungu. Bino banengwa bato bolambelaka, balutu oyo balolelaka biloko. Sima ya bambula ezalaka ka mobimba to ediminaka. Siko ediminaka ekendeke wapi? Ndenge alekaka kaka na nzungu wana, ndenge azozwa na nzungu bango mibale, nzungu apaloli ye mpe apaloli nzungu. Poussière wana ekweyi na nini? Bole. Siko ndenge azokota na nzoto, na biteni mosusu bantikore bazokende kobengana bango lokola baza bakore étranger, babandi kokende kovandaka babisika moko na kati ya nzoto. Et soki esika bake kovanda baruye bakomi danger, baprovoke tétanos. Même linganga bakomaka na difficulté ya kodéfinir maladi parce que basala étude te ke nzungu na lutu soki ezosila poussière wana ekweyaka. Voilà. Soki bato notion ya boyebi ekoti na mutu, to consommer national, to consommer naturel, to consommer africain, valeur lokumu ya bamama oyo basalaka nzungu oyo wana esali nini? Emati po biso tokosomba banzungu nini? Po wana. Alors, tant tokokonsome yango na quantité oyo ya biso, soki toproduire yango ebele, il faut panda. Voilà. État de conscience. Au créer emploi, parce que va créer usine et salaka. Et na tango bazotekisa yango misolo ezozwama, bazofuta mpe taxe ya l'État. Et chaque travailleur asalaka na société oyo esalaka mpe banzungu wana ye bakose retrouve. Parce que l'État facilite mpe tâche. Soki tofongoli cité ya sika, soki tofongoli cité ya sika, tokokende mpe na kati ya zamba kuna. Soki bazoyepa na biso, soki bazoya na religion africaine, oyo tozoloba mateya ya kopesa na bakonzi na bapoliticien, po tolobi bazobebisa mpo bazotanga na ekole ya kofavorize nini? Kimundele. Yango banyokola président Kasavubu, banyokola président Mobutu, banyokola Muze, bazonyokola pe président Kabila lelo. Omoni biso toza bakabiliste te, mais tozali baindoiste. Tozali baindoiste. Il faut moyindo à se retrouver na kiboyindo na ye. Yango wana mateya oyo ezali sans limite. Yango tozobisa bandeko na biso batika kofinga biso, batika koyina biso, pamba te bango bazokanisa baza na raison ya kofinga biso, nzoka liboso ya tata mokendi oyo akendi biso na bango bayindo azopesa bango faute, azosepela na bango te. Nzoka biso mpe tolingi te ete tata mokendi asepela na bango te, tolingi tata mokendi asepela na biso nyonso na bango na biso. Alors batika kobundisa biso soki mpona yo omoni ke ekosepeliso te, mpona lelo kasi kofinga te. Luka ososola kasi kolinga te ofinga oyina mpo makambo tozobundela eza mpona bayindo baso. Lelo baministre na biso, leta na biso
soki bazoyoka mateye epa na biso bakokokendaka kuna na zamba kuna esika bozomona vere wana nyonso bakotoke kofongola site ya sika kuna soki basali nzela kolongwa awa ti kuna ya malamu kuna na mboka wana bake batie courant batie mai babongisi bien bakanalize bamai bien bakaboli mpe mapangu malamu basali mpe ete bato ya bataxi soki banini biro ya leta soki mpe nyonso kuna tokoluka te toyaka nanu boye me makambo mosusu batieli biso yango kuna baekole na bazando eza kuna eske bato bakozala na posa te ya kokende vanda kuna me eloko bato bakimelaka oyo bozomona mbala mosusu bato na ebandeli bazomona batali na yo mosika bakondisio nde moto esalaka bongo kuna kura eza te mai eza te nzela eza te ozomona soki olingi okende nanu olingi osomba eloko ya kitoko il faut ozwa carte de transport alors soki moto akanisi bongo alobi malamu navandela na ngilindi malamu navandela na selemba mais soki bokumbeli ye baavantage oyo balongo ke pamba te mpona nini balongoli musée ya ntango ntango biso tokotisi memo na biso na ntango musée ayaki tokotisi memo toyebisaki bango bosala makasi ya kodecentralize bokela bawenze bazandu ya minene na bakote nyonso oyo eza mosika ya ville botindika administration nyonso epusana pembeni esika peuple azali tokolongwa na systeme ya ba aire de pointe ke ntongo nyonso bato bazwaka direction ya ville retour nyonso na pokwa bazwi direction ya kozonga transport ekozala pasi eza na bato mosusu akofuta taxi ya leta afuteli yango na kingasani esika azalelaka olia kende na gombe babandi basali marché ya liberté il fallait basala barenforcer biso koto baya kosalela biso mpe wenze ngambo musée akeka tosala konimanaka yango mpe babomi yango parce que normalement bato aseleba ona bumbu bakokendeke ville kuna te bango mpe fale basalela bango na wenze na bango na administration na bango po programme ya meme ya marché de liberté sila te parce que ntango basalaki marché ya liberté il fallait bazwa na badepo baya kotiela bino badepo kuna administration mpe ya leta epusanela bino pembeni donc posa nyonso tokendelaka na gombe esila eya kaka pembeni wana mais emisilelaki te lokola bazosalela bakanisi babomi bango esili bakini yango wana soki tolobi te katholike aza na base bato bamonela biso plus kaka te na losambo me na nyonso parceke aforme bato wana malamu te bato wana bazokoka koyeba te ete soki okomi mokonzi eza mpona peuple bango bazoloba chacun pour soi Dieu pour tous te même loi ya complémentarité eza na chacun pour soi te soki tozongi na boyindo na biso yo omoni koyina ezosala bato mpo na nini soki eza chacun pour soi balabala na biso yo obongisi porte ya lupango na yo ntina balabala mais soki oza na motuka avant motuka ekoma epai na yo ekoleka mpa baninga te ekoleka mpa baninga ya soki voiture po asalelaka biso lolendo mais soki neti na butu mwana beli to yo moko beli mituka eza te na lelo na batransport eza te mituka kolue mpe ezali te mpo tokende na hôpital tokosala nini tokende kaka koluka ndeko na biso aza na motuka wana na ntango wana komi ndeko na biso sikoyo motuka wana ntango tokei kuna kosolicite motuka wana eza ya ye to eza ya biso ekomi ya biso nzela motuka wana ekolekela ya ye to ya biso me okomona bato mosusu ye lokola somba motuka te alobi fo totya libulu koto ese nga na kosomba motuka nga naza na motuka bosali ke motuka wana eza ya bino
pamba te mutu moko azwi eloko azwi mpo na bino banso eza lokumu na bino banso oyo tozonyokoma lelo toza bayindo oyo mpe tozoluka tobonga lobi eza banani bayindo mpo mundele soki aye ata akuti lelo tata nzala mpanda avandaka na ndako ya 145 soki 1000 etage akuti yo ngunza soki olalaka na ndako ya 145,000 etage akuti yo kutuka moko ata na 200,000 etage na atali kote nyonso bayindo ndenge tozaleli kaka na basituation toza nango na bandako ya mabe na nyonso okanzi bakondima yo bakondima pete